na kozala ingrate po na pesa maman asilisa nzala mbote maman abopia donc maman Belvi kandi na pesa yo mbote donc déjà voilà tozwi ndesi na esepelisa après ba cd donc esepelisa ye na domaine ba film biso tout obayi kete oui esepelisa pene ezongisi biso na espoir wana mais déjà na esepelisa bokabwani pe kotaki kaka moi ça nazaki bien mamusu pe tilo ba regretaka balongwa pembeni bien avant mwana lobi na yo tournage à liboso maman na biso Belva salisa efutisanga ndako bakota na idéologie na ye bakota na esprit wana azaka nango parce que bato balimba na distraire ye omoni ba mafinga mususu et décourager à moto ocho bangwana na takaza lembaki poani ba tirer me comme qui trop parce que toi na posa te na temps o to perdre moto roi Belvi kandi azape ate ba finga i trop mukoso ba tena tika no ma position na finga mi trop parce que ça manka pour na culture à Congo na minute oyo to zayo lokolo kapi mo ya théâtre à Congo ngato na zimbongo na tena sac na bandi okende batindi bato balanda ngai mais nous pese mo transport on caché te bato balandi ngai sikambe oh yutiki caché na biwo ndenge ni yoke oh caché ce qu'on a tellement mon azui babe ngo transport caché za na vite même si ba ya walika la zonga pour te faire toute mise en place na zonga mso suya ta linga to mise en place to na zongi merci oh bo okende ngeni côté na ngam na bureau kono akoti na bureau ba pese enveloppe déjà et na combo na enveloppe ba commander à 100 monter donc déjà à part na biso ranking eza des avantages mais bandeko bazaka na ngambu ya maman na biso sila bayeba ke lo moko ton sila banima ma chaîne Belvi kandi nde muta parina ka chaîne wana donc déjà ngaza pa banoko famille bota oh tobi yango lelo abandela ngo lisusu attends omoni awa plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Au Félina Vida, ce qu'il faut qu'on a bien déjà qu'à faire la Matthieu 7 comme d'habitude. Bonne année, Noël et amour et ce comme ils sont encore. Biso ba ito na pays occidentaux to yi déjà que les retourneux ça déjà ba liste ko ba na so bazana mo besoin du ko ba na mo besoin. To pense aussi na ba na bazana ba parents. Les gens plus récents tâches devant notre église à pour assister ba orphelin ba na bazani ba parents. Les amis à chaque 27. Soki okosala yango nzambe akosepela mpe okosepelisa motema na nzambe osa congolais oyo elingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin ena boye toyokosenga na bandeko nyonso na monde entier oyo bayambi biso orphelinat vida na bandako na bino bokanga motema te bosoutenir biso boya na lisomi na bino hésite te tosepelisa bana na biso ensemble na bino na kati orphelinat vida jardin dedans esika wapi nyonso ebanda ndenge bana biso babikona na ndako ndenge mpe bana ya vida ifo babika alors vision na biso ezali kopousser bato mosusu kopousser bato baaider bato donc surtout beaucoup plus bapersone démunies bana oyo asala ngo na cadre ya business te tosengelaka bango bambongo na babisi te mais na mawa oyo ya moke azozwa na mawa oyo bino susi boza nango mpona kosoutenir bana yango wana nde tozofaire fonctionner eloko oyo tomonani le 25 décembre ensemble appelle nous 647 533 43 10 kohésite te kobenganga toinvite yo yaka orphelinat vida to passer un moment agréable avec les orphelins la gloire sera rendue à notre Dieu. So Merry Christmas and Happy New Year in advance. Please brethren, I come to you to ask for help because as you know we are getting close to the festival season, especially as we all know Christmas and New Year. Kids love it because they're expecting presents from the moms, dads, aunties, uncles. You know, they're expecting to have like a turkey for the dinner for Christmas or New Year. You know, all those things. But there's a child somewhere. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci beaucoup. Top Maxa officiel. De l'autre côté aussi avec Top Media, Tadingalapa. Merci pour la confiance, la fidélité.
na attention bwana ngo ya opesa biso na sengi bino merci matondo mingi na sina reconnaissance et pas na bino parce que boza ebele bota la biso na minute oyo na Washington merci beaucoup na Dallas et na mboka ya mama Bellevue esika azali na pesi ba congolais na ba congolaises en mbote mon boss Igenting depuis de l'autre côté je te salue merci na bande ko to bota la biso confiance toujours ne le retour au sepela nango merci beaucoup parce que bota la biso pipa ignoso bozali merci encore une fois à la présentation c'est Yamsi Yambe à la prise de vie c'est Dadjou qui assume aujourd'hui à la régie finale c'est Anthony Mofasa Salama. On va essayer de décortiquer théâtre et Mboka Nabiso. Ça se passe comment? Nous avons un artiste, un acteur, comédien. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser, décortiquer tout le Makambango. Mais j'en profite, je vais dédicacer. Je commence par Maman Emily. C'est Timaïnga. Moi, c'est Nzambe Orphelina Vida. Route principale qui s'insou vers 3e Dodan au Kiti, avenue Kinzola 49, escape orphelin à Borpheline Bazali. C'est 25 décembre, Togen de Bissonioso, Togen de Rota, la Borphelin à Borpheline. Merci beaucoup. Encore, je dis un grand merci à la famille Libot à Londres. Je commence par la maman chérie à moi aussi. Maëva, je te salue. Elle a regagné déjà la terre de ses ancêtres. On ne dirait pas encore. Avant en Chine. N'a pas si Mbote Maëva. Merci aussi na maman Claudine Bokato là, mais sans condoléances à la famille éprouvée. Merci beaucoup à maman José Loussadi sur Napesi Opemboti. Merci beaucoup à maman Sylvie Flavia. Merci beaucoup à maman Sylvine Joen Jolie Napesi Yombote. Merci beaucoup à maman Francine Koutima. Merci beaucoup. Merci beaucoup à maman Nyonso, papa Jacques aux États-Unis Mbote na yo maman Gisèle Choka depuis Suède. Je te salue. Mamie Tadina. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup maman Lili. Merci beaucoup aussi à ma tante, maman Véro Balissa pour un cadeau. À maman Lili Bassangse un cadeau pour l'anniversaire. Et ça n'a bien en tout cas. Merci beaucoup na bandeko tout ba otala biso. Boza tellement ébélé que na ko sono na lotanga ba komona bino sikoyo. Aurélie Mafuka ba Aurélie Bolam qui est tellement ébélé et on appelle si Yombo te bipa et Ozali Aurélie Mafuka ya bateau ya papa Diamant. Maître, je te salue et je te dis bon séjour à Kinshasa parce que Awa. Je vais clôturer mes dédicaces à celle qu'on appelle Madame Belvikandi, l'autorité morale, la poutine de notre écriture, celle qui a un bout de papier avec son stylo, moto a un monopole à Rokoma. L'écriture, c'est elle. À Koma. Je te salue, bon séjour au Dallas, Madame, je te salue. Voilà, je vais être avec mon invité. C'est avec lui qu'on va essayer. Président Chic Moukadi, je te salue en tout cas. Meilleur vœu, président Chic Moukadi. Toujours sous le Moukonini. Toujours battu président. Sous le toujours samedi pour lundi à Noël. Toujours Moukoni. Dimanche, tu as besoin de travailler en YouTube ou va travailler en Afrique. Dimanche, tu as besoin dimanche tu travailles mais côté mon sous il y a Top Max avec Igenting, je te salue de là où tu es depuis les États-Unis. Quand la maman Bellevue PC à ta colline et ça l'a bien mon boss Igenting. Il y a le but déjà c'est samedi en tout cas tout ba recevoir l'os na bango va travailler à Top Max ba recevoir l'os na bango ba bleu na bango mais le rabiso à toi famille sur les 5 ça combi to kabolata demi-verre na ba ndeko sur la. Voilà, je vais souffler un peu pour recevoir mon invité. Tout souffler, ok, pas de problème. Moi, j'aimerais mieux que tout à l'ambiance à tournage Oyo. Il y a absence à Madame Bellevue. Elle a fait quand même de son mieux. Il y a Pesa Bisso, il y a Rotiki la Bisso Batamaïle, Sylvie et Seka, il y a des comédiens Moussoussou. Tourner quand même. On va regarder cette vidéo. Tout souffler, comme ça, on va revenir pour tous inviter Nabisso.
Junior, mais des stars sont là. À venir au cinéma Congo, Bango, Junior. Et puis sa mère copine. Salut, ça va? Oui, ça va. Voilà. Merci beaucoup. Tournage, il y a Belle Vie Télévision, maison de production Bella Pod. En absence à Madame Bellevie, mais Moussala ils ont salama quand même. Moussala ils a dévoilé, ils ont là sa force que Bellevie a toujours Poutine. Bossarana Betabino Basata Dea. Voilà. Je suis avec mon invité, Dadjou Fungulanga. Nazana invité Nanga. Artiste et comédien. Lui il s'appelle Samonteur. Samonteur, bonjour. Bonjour Nayo, Yamsi Yambe. Bonjour na bandeko nyonso ba otala biso siko bazuli ba kwa kolanda biso. Bonjour na ba mécène bato bazaka mbongo na bango ya muketo ebele bazana ngo ba misaka ngo na art, ba misaka ngo na culture ya Congo. Déjà ba mécène mboto komela bino, mboto lisusu na Tadinga lapa, mboto komela e donc avant to continuer na rozala ingrate po na pesa maman asilisa nzala mbote, maman Bopia. Donc maman Bellevie kandi na pesa mbote donc déjà. Voilà, nous avons place pour maman Olive va comédien. Maman Sili Sanzala, maman Boupia. Donc on explique pourquoi on a bien maman Sili Sanzala. D'accord, voilà. Artiste et comédien? Ouais. Mais on a shooté dans la scène. Ouais, ces derniers temps, ça montait dans les cas de problème. Grand frère Nanga a outaki cause na maladie na niveau ya Kabinda. OK. Na kendaki Kabinda donc c'est un grand frère qu'on est simbagité, to yeki Nzambe et simbité. Ndé a été recouvert donc déjà ndenge na oloba boye ba activité au groupe de jeux zonga ba répétition zo salama semaine toujours banda diffusion na biso na ndenge ya télé ya kini a zo banda déjà les temps to banda ni to zo ba contact pour na bandeko bazali banda ndeni ba rotala ngai susu. Très bien, c'est quelque chose de bon. Samonteur, Samonteur. Les lots au théâtre il y a un niveau ni. Donc déjà yamsto le balelo place théâtre to outil. Très bien. Nesika to za lelo to poussani. To poussani. Ouais, pourquoi to poussani? Pourquoi to poussani? À l'époque ezalaki soki producteur moko amusé mbongo na sa ese film. Momo na film mo esali succès msusu na Lyon, esali succès na Marseille, mais mso mona na Monaco film ane comité. To nanzimité bandoko ba condamné ngate to ngina producteur moko to azaki na ba moyen ko sala que film l'été comme partout dans le monde. Atikala ko sala te na monde à théâtre. Très bien. Bandoko na biso ezali kaka bato bonne foi. Amona mbongo na na poto alingi kaka pousse culture mboka na ye. Mais yango to mona pe film mususu mona Moscovite sala succès na Londres. Mais mutu mususu afana na Kathmandu ayebi Moscovite te. OK. Mutu mususu asapeka en Europe. M mususu na Ukraine mais ayebi pe Moscovite. Mais lelo grâce à internet toko sa lelo nde to tourner no boye couche ne sur la planète Terre ba kolana émission. Donc déjà place to outil ne sika to za lelo to poussani. Mais pas ces années. Et c'est quand on pousse à Nilelo, bandoko mususu olé, tous à la uni, tous ensemble. Bokabwani koti. Bokabwani ce que koti place to pousse à ni. Alors que to pousse à Nabiso. Quand les ala qui bando banabiso to na niveau ba Nigeria te. Tous na niveau ba to boete ba Benin ba l'équipe biso ba Burkina ba l'équipe biso to comment il presque dans avant dernier donc biso après Congo Brazzaville. Mais le ça na bato ba Ozaki longo libiso na boumbo wana to longo automati comme exemple to zuinde sina esepelisa après ba CD donc esepelisa na domaine ba film biso tout au moins qui était oui esepelisa bene ezongisi biso un espoir wana. Mais déjà na esepelisa bokabwani pe kotaki kaka kotaki raison pour laquelle il sait même madame Takaza akatana parce que bokabwani kotaki akoma ikobanga bato bakufa na komona donc muto zo gérer donc ça veut dire que côté côté mutu subanda pesa film 8 mois 7 mois 10 mois film appelle les karaté si que tant maman nana Takaza kati makambu biso tout komela kwa ba ofele mo roboto yebite to kobanda wapi to kosuka wapi. Très bien. Grâce à maman Asili Sanzala Bellevie kandi on a vu pourquoi la benga Asili Sanzala poto mona comédien to comédienne moko a osé asala la belle asala maison à production oza ke lelo bande ko na ye moko ba congolais ba vivre nango de déjà Belle va vendre catalité na kota sko makambo. Très bien. Grâce na ye Bel Air production ye et remonter pente. Mais bande ko oyo bayoki sentiment ya ko salisa ba label ya ko salisa ba chaîne na sima na ye poka le tondo le bango ya po salisa chaîne na télévision faut salisa production faut vendre ka na poto. Faut ça na poto, faut ça na moyen. Faut ça na ba moyen. Voilà. Mais biso no sto mamunge bande ki tono mono logo za ki blague. Ah est-ce que Bellevie okoka?
sikoyo esengolongo ezalaka nini naza parmi bato ya liboso batona na belle vie quand télévision na belle pod na label ntongo ebandi Belle vie télévision nayebaka jour yango tozalaki ibutu sudiata maniata blaise lukanu biso bato ya liboso tosala bagaga liboso kotaka na chaîne esengolongo ezali na tumolaka ata mabele po bakule ata beton lelo namona immeuble moko etelema nga mpe nayebi ke te nga mpe awa natumolaka ata nazalaki parmi batete oyo babwakaka mpe zelo nazalaki parmi batete oyo babakisaki mpe mabanga siko nga nakofanda te mokolo moko na tv naotala bato baleka baignore yams esika touti na esika tokomi nakovanda te totala motu moko azoleka lelo bazokoignore ovandi mpena boye moto azoniore okomba belvie moto afinga belvie ndenge alingi azobosanake belvie wana moto aremonta pante apesa biso lelo esprit apesa biso lelo fox nga mpe nasala chaîne na ngai na mize mbongo mamu nange kosimba apesi bato bafinga belvie lelo nayebi biso lelo moko belvie kani moto aparina bachaîne na bango fo toloba yango eloko wana elobamaka te tozela nano pardon lelo bokabwani ekoti na théâtre théâtre ekomi na 2 camps parti ya sila na parti ya belle vie bino lokola bacomédien avantage ya mpe na part na bino donc déjà na part na biso rankine eza désavantage mais bandeko bazalaka na ngambu ya mama na biso sila bayebaka eloko moko ntongo sila bandimaka bachaîne belvie kandi nde moto aparinaka chaîne wana baproduction na bango liboso babanda moto andoko parine chaîne wana ezalaki belvie kandi lelo na logique belvie kandi akozala jamais nemi na bango amérité babengaki même mama po ye moto atindikaki bango bavandaki no batali belvie asali ko esimbi mama bango mpe kei te belvie osali ndenge nini stratégie za nini nde osali makambo wana ye mpe akangi motema atalingaki lelo je panzana biso nyonso lelo tozonga te makambo ezalaki awa ezalaki boye aparine bango tokende plus loin même finance ekotaki siko lelo bakomisi ka moto wana asungaki bango akoma lelo adivexere na bango na moment tokomi ndenge bali bakotaka nki tokokasu koavance te tokomi stationné très bien bacomédien lelo bokabani ekoti oyo asila bakomi bakuka bafamille libota mpe bakomi yo akoteni donc déjà nga aza pai banoko ya famille libota malobi yango lelo nabandela yango lisusu esengo nango ezalaka omoni awa oza na top max wana top média donc des chaînes phares ya famille libota bachaîne omibala ozomona so bakisi bachaîne mosusu eye na nsima lokwa bayamsi yambe batonton moon bajemima ibele mais des chaînes phares ya bachaîne omibala eza awa yams obi pourquoi naza noko famille libota donc okomi noko famille libota babengaka nga déjà noko famille libota pourquoi babengaka ngai na émission so nasalaka nalobaka yango toyambi yo ouais émission so nasalaka nalobaka yango naza parmi bato ya liboso batourna nayebaka totourna na 20 na se na kalamu toza parmi bato ya liboso tosala production na action siko tournage ya liboso tosala yokana biso eloko moko ngai na se rappelaka lisusu mokolo yango nafuta ndako tournage ya liboso me futisanga ndako naye tournage totourne naozokoka nde bachaîne tokendaka ndenge ezalaka bandeko na biso ya poto nde banyokolaka biso kaka na bachaîne na bango nde ezalaka kaka boke tournage moko ndeti te siko ntongo tournage esili namoni siko mama silisa nzala avandi na ngamba terrasse moko abenga sa montere na ye akonte mbongo ebele liboki boya bafranc apesi ngai nga to nazwi mbongo natie na sac na bandi okende batindi bato balanda ngai bemenu opesi mbongo ya transport wana eza caché te bato balandi ngai osinga yo tiki caché na biro ndenge nini yokeye caché siko natali mbongo nazwi babenga o transport caché eza na bite amisi baya balika nazonga po tofanda toza mise en place nazonga misusu ya talingi kaka totya mise en place to nazongi merci oboke ndenge nini kote na ngam na biro kuna akoti na biro bapesi nga enveloppe déjà eya na kombo na nga enveloppe bakomada ya sa moteur nazwa enveloppe nakoki kofongola yango wana natie na kati ya saki retour na nga na ndako nayebisa yo na reconnaissant envers mwana mwasi wana yango nabengaki mama silisa nzala nabetaki 2 ou 3 jours oyo naolinga omonana na tata lupango na nga te naolinga kuta mona nga te na misu te maintenant nakomi na mina fongola enveloppe
jusqu'on a raisonné na wuti ko sala ba gag. Et ça premier tournage ya moto sala ici. Soki déjà moto wana asa n'esprit ko futa batu na tonga na moneli oyo. So moto bo soki lobi a poussa ni disusu. Soki nzamba sali ye grâce. Mbongo azala ngo lelo nzamba multiplier yango. C'est que vina biso ba artiste comme les za ndenge nini. Luki sonité na kena luki papa le pango na butu wana kaka. Na futa ndako. OK. Ce qu'on a ba gag et futisa ndako. Ce qu'on a raisonné ba tournage tout ça là. Ba peste ou habité moi ça moto foto boke ba flair. Azala nanu kaka. Très bien. Ce qu'on ba ndeko ba tourner na semaine biso ba bakali lo ba moko biso ngape na lobaka. Ah t'es belle fais ça bien. Ah na outil tournage na ye. Ah ce que zala ki na ye. Na raisonné le kwana. Na bisa vestimiser. Ce qui ba to quoi ba belle vie na monde à théâtre ba comme misa tout to ba no tambola souté. Très bien. Donc stabiliser ba vie na biso. Ce qu'on ba il faut pas comprendre. Pas côté na idéologie na ye, pas côté na esprit wana azaka nango. Ce qu'on ba balimba no distraire. Au moins ba mafinga mususu et décourager à moto. Ocho bangwana na takaza lemba ki poani. Ba tirer me comme ki trop. Ce que toi na posaté na temps o to perdre moto roi belle vie kandi. Azape ate ba finga itro mukoso ba tena tika no manga position na finga mitro. Ce que ça manka pour na culture à Congo. Très bien. Minute oyo to zayo lokolo kapi mo ya théâtre à Congo. Très bien. Donc ce qui ba mona déjà que ce to vandi boto tala be na Nigeria to mona ka bando le bango ba artiste comme na ba rabo ndenge biso mona ba cinéaste di ba Nigeria ba za so muta komi na mbongo belé akomi ko produit ba ninga na ye. Tout le monde a mis ça européen, bah ça la rango. Tout le monde a mais pour un espérer les agate, mais espérer nos moutons qui n'ont ah ouais ça nan. Belle vie candide. À Paris même bando comme soupi bah sali bah chaîne. Ce que mouta bon tout la moukaga bon TV bah bon finga ne balingi. Mouta la mouka na tongo bah no finga ne. Bah comédien. Na biso moko bah comédien. Après c'est mingi bah finga wana. Tout le balelo. Bah bandi comme souci ngai na vanda na tala na TV. Maman Nabiso, maman Boupé, maman Silisanza, a payé rôle. N'a pas son rôle comme les personnes. Vas-y. Donc, n'a pas ça exemple pour Zuma. On a tel Zuma. Na ba payé espace, ba payé chance. Na rôle ba payé. Na place ba tshé ya moté. Na compagnie que na mawana. On compagnie que maman oza moté maman ya. Ana posaka achaina. Ana posa achaina rôle. Wana na le bango eta ki na za metteur à scène ngapé. On compagnie que ba tshé à vivre. Po azala rapena yi siko na mona Zuma atuna et puis c'est appelé lonzela siko mkoso na fait Nathalie Zuma finge na TV siko na réseau na mutu lokola Zuma a finga belle vie Zuma oyo ba apesi ba rôle oyo akokome ma charge en tant que mutu ka Zuma ba risque ko jouer ses responsable na film tela siko niveau ya risque donc côté de Zuma responsable na film c'est ça la passe trop c'est karaté ya mambo ça yo bolo babi Zuma basali ni risque ko jouer ses responsable da rôle na banga la film na banga no déjà ça batu mususu na ndenga histoire a jouer na défendre rôle mais cause a petit petit moto a cause a petit bitinda ba pc bina charge responsable na tebe na te maman o salongo na mawa yango siko ba raison na benge mama Silisanza na benge mama Bupia siko o veut même ko sote même oh même mutongo ko mofinga e siko lobby bande ko mususu ba osala effort le loba o jouer na ma oka mama sala nango wana siko linga pesa bango sous chance e ko bangi c'était que lobby pe ba osala ka mambo ya sali o moni pas biso zali e ko bangi sa pe muto apesa ki batu sous chance so tanga ofinga place azali o mona ke kuno ba pesa chance te mawe zala raté ti le lo film ni na jouer a joué dans mon côté a joué ni pour awa déjà maman aza mama Silisanza la ko lingo to za pembe na ye ozala pembe no za ka mutajalo za mutokolela lela faut vivre à peine entre temps yo devant yo te que artiste ako lingo tambola na yo ba pesa ko rolte ba chelo ma wana yo comme c'est ennemi na so OK passe o ba la so pena ke yo no za o mériter na no jouer te faut tala ne ba ninga ba jouer déjà mon passe bazala ata ba finga kai baza bilongo susu bavandi bakomparable na te moi ça nazalaki bien masusu ti lelo baregretaka balongwa pembeni bien avant mwana alobi na yo tournage ya liboso mama na biso belva asalisa efutisanga ndako mais na tourna 10 gag nafuta ndako mpe nafuta ndako kaka teke nafuti ndako mbongo esili po à l'époque de ndako na novanda ezalaki ndako moko déjà yo oyebi kaka mais na ntan wana mpe déjà futi ya ngai ndako natikeli mpona mwa quelque chose le jour yango bato bazalaka ndinga na ngai bakompa mpena ke na uti mpe tournage
donc na vivaki na esprit na monaka ba CD tango ezalaka na bia mambo ezali mamba kaluma mais au tournage mo se retrouver parce que moi so na lilo ba tourner so ba commencer la muki na tongo achepe caméra asala analyse sérieux surtout nga ofinga tourner ce ko bango mukolo yamba bango bo fingela kaye ni non mais on est ni y a pas assez d'espace so ba to ba yamba bango wana so ba tuna bango pena na monaka ba ofinga mais ba tuna bango te pourquoi ba ofinga. Est-ce que vous comprenez que yini mutapesa bato ebele énergie, apesa bato ebele le posa. Apesa bato ebele nzela. Apesa nzela, apesa posa, apesa besoin, apesa ba munyo so banake muto ba banake wina koki. Mais zuma kaye mon côté il y a ngana ba mingi bata théâtre. Il y a Miss Lolo, Fâché, plus loin il y a Thérèse. Bina yo, plus loin ce qui fait mal, il y a Thérèse. Thérèse. Obiso to mona déjà maman. 53 d'âge, 53 ans d'âge. Moi, je suis déjà l'équipe 40 ans, photo bien maman. Sikoyo, bolimbi sangai, yams na yebi yo, na yebi batadi ngala panenge bozalaka. OK. Bolinga raté, batba démaraka. Mais déjà bolimbi sangai, ngai vraiment bato wana ba nous ba droit de réponse na bango. Wana faut sala na samigra, na samigra. Vraiment bolimbi sangai. Na yebi kene émission na yo na ko démarrer té. Yango moninga na sana ba réserve na za ba limite mususu. Donc ba komo tangeli ngai, soki ezalaki yo te mutu zaki liboso na ngai déjà balinga ba so déjà makambo na bango déjà. Mais ba yeba déjà ba on mériter ba droit de réponse na bango. Po ngai na koza parmi ba tuto na linga ba tu ba lembisa motema mama wana. Très bien. Ba de ba lembisa mama Silisa Nzala, mama Bupia. Bango nyonso bazawana. So otangi ba kombo wana. Ceux qui n'ont pas bénéficié à 10 € $15 te na maboko moi so na to na production na ye to na nzela na ye. Donc déjà mutu moto akotombola musala. Très bien. Lelo, s'il faut parler de Saint Monteur. Après retourner bagagwana, ozonga li sauter. Donc déjà après retourner bagagwana na zonga li sauter na santara ke chaîne ezoki ali mususu. Akota ki na rythme wa film mais ça Monteur a beaucoup plus humoriste. Mais ça est dérangé te pour à part ma bagag na ba film peut te jouer. Ngana contexte mo na lobaka likamoni saka likambatan. Bandeko bakomaka film bango bien. Kuna muta komaka film ya kama production. Mama ninga za bongo ye moko tanga komaka film. Achaka rôle nesika mutu esengeli. Voilà. Na yebaka un jour. Film oyo kosenga ke sa Monteur azala, yaza mutu ayebi oyo fatelema awa oyo fatelema awa. C'est que ça Monteur na oyaka toujours ko jouer. Na yebaka ke na ko tourner kaka. Très bien. Autant ça la critique na ye asa rango contre batuté. OK. Mais na bi que ça Monteur na ko tourner mais lokolo bandeko bazo tourner wana. Et que ezo kende bien, photo boka ba peka ba fleur. Comme ko biso pe to yo ko jouer wana, ba boka biso peka ba fleur. Ma pesiko oyo sala ngai pasi ba lembisa na nuye te po biso na pe to zongi wana te. Très bien. Donc déjà ba lembisa na moment o biso na to zongi te et ça là vraiment bien minité. Mais bandeko wana boza vraiment na problème na ngai. Très bien, voilà, c'est Saint Monteur, artiste et comédien. Oyo lelo yo, il s'annonce officiellement qu'il y a la famille Libota. Ndenge biso to s'annonce parce que munga pe na moto théâtre. Tout ça peut succès na mbogo, mais to lobi que na la famille Libota abupia. Que tu veuilles ou pas. Olingolinga te na la famille Libota. Saint Monteur le loi comme une famille Libota. On va vous recadrer jusqu'à l'infini. Toko zoabino nyonso to comme ça boza de la famille Libota c'est ba révolté. Boko zonga. En plus ba regretter rapper. Ça va révolutionnaire oui, mais ba regretter rapper pas. Ba regretter randi pas bazali. Voilà. Ça Monteur, aujourd'hui on va chuter ici, demain tu seras ici avec Samigra. Là on sentit qu'on a mabela au loba. Mais le roi chaîne za igentingi yangate. Mais sikoyo ngana kolinga mingi Samigra yambao. Lobi Samigra za la bo panza na no po. Ata pe ya moso tumbi, ngape place na za na oka elengi. Toyoka na biso elengi, mais tolinga te ezane o tumba na nga na plateau. Tu vois? Le numéro de Saint Monteur est affiché juste là, au bas de votre poste téléviseur. Famille Libota, oye! Toyamba Saint Monteur, le roi famille Libota, oncle Yabana, ndenge biso anoko tozali, ndenge pe Saint Monteur aye le rôle à oncle Nabiso. En tout cas, Saint Monteur, un mot pour arriver à la fin de cette émission. Donc déjà, on a vu ça sur la famille Libota na banana bango, la grande famille à famille Libota. Donc déjà, boy beloko moko,
bolemba te bo décourager te. Donc déjà entre temps musala esalama bato oyo baosatendre ke biso deya na match oyo ndenge ke topola bapene bastratégie mosusu merci na mona bato baopola bamisi desode na match bakobai ke déjà score oyo tokokozongisa wana te. Donc déjà bakofinga mosusu bakosala mosusu eza deya moto asanti ke échec na ngambu na ye amoni ke na créé ka trouble. Donc déjà tokotana ba distraction te to se concentrer dans ba film to se concentrer beaucoup plus dans ba film na ba production ya bela production. Donc déjà quand moi ça monter passage na ngai merci na yo Yams merci bandoko nyonso bazui ba ko côté l'émission. Donc déjà na pesi mbote na ngana mutu moko kaka lelo pona si émission maman Sili Sanzala maman Boupia depuis Dallas Belvi candidat déjà lelo oyebelo komoko oza au Kapi ya théâtre Congo. Donc ceux qui battent baza libanda faut tout bando se référer kana yo. Donc ceux qui théâtre na biso zongi lelo ndenge ezali eza po yo ozaki yango simbi lelo yango pesi bando comme sou courage yendo. Voilà, numéro de téléphone. Numéro de téléphone est plus 243 89 911 30 56. Plus 243 89 911 30 56. Très bien. Déjà, Maman Francine Koutima, Maman Diasonama, Maman Émilie Setimaïnga, la maman chérie à moi aussi, Maman José Lusadisu, Maman Maman José Lusadisu, Maman Claudine Bokatola, na Maman la maman chérie à moi aussi. Nous voyons, tout yamba ende tout yambaka. Na ligne zo moi appel et ça là moi bien. Nous voyons famille libota, biso tout yambaka bato ne sengo. Yambaka bato na mafinga te na binde boya makanga la mama chérie à moi aussi na mama benga na restaurant na ke na ngoloba montante mais na sepelaka et tombaka zara na Kinshasa mais lo ba na poto bango nyonso bazonga gizonga déjà la mama famille libota mobimba mon cœur Maureen Mayombolo ma petite je te salue en tout cas to yamba noko yo sala bien. La Rose du Ciel depuis Brazzaville, je crois, le séjour maintenant à Brazzaville.